bandeko balandi bana somi ya mboka Congo pe bisika biso bino bozali kolanda manaka ya lelo ngai na sepeli na pesi bino kumu na kumisi bino na ndenge te ya solo bokozwa tana bino pona koyoka maloba oyo wapi ngai na kubimisa na moi na lelo ngai na kumisi bino bisika nyonso bino bozali pe na tondi bino na zongisi matondi na maimanso oyo bozali kosala pona nga soki na lobi oyo nyonso bozali kosala pona ngai ezali lokola ba encouragement oyo bopesaka à chaque fois tant tobimisaka DVD tant bobengaka en tout cas esalaka biso esengo nde esika wana toyebaka ete bozali kolandaka biso tango tosalaka DVD soki bato babengi te tomoni te tomonaka neti bato batali te mais tosepelaka quand même bandeko mpona kokimela tango nazali mpenza na mingi ya koloba te lelo kasi na ye kaka mpona meka komaniola na mwa batésordre oyo wapi eza na kati ya mboka na biso en tout cas ngai lelo na ye mpona meka kopesa bino kamwa explication na po ete boka kose retrouve moke bandeko balandi yambo ete mundele aya na mabele na biso Afrika azalaka na frontière te ba frontière ezalaka te tous les frontières oyo bozali komona ezali ba voler bato bayelaka biso ba frontière wana mawa mingi namonaka oyo bamibengaka ba intellectuel oyo balobaka bango batanga mais ntango akotanga atangi asisi ba classe ameli bakaya ameli ba livre ntango akoya o les colonisateurs nous ont dit oh les frontières coloniales est-ce qu'il existe une frontière, une frontière coloniale, la frontière, une frontière coloniale, est-ce que ça existe? Frontière coloniale, la frontière de voleurs. Parce que dans ma belle, la biso, ma colonisateur, il n'y avait que de voleurs. Il y a un qui que au mona wapi mutaye ko yiba yo, a bomi bande kona yo, a sali buzoba, après le bio nga biso mi yibite, nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes des colonisateurs. Toi, intellectuel, qui accepte ça. Alors, on a évité qui est intellectuel. Il n'y avait pas de colonisateurs dans notre continent, mais il n'y avait que de voleurs. Donc, toi, il y a qui non coloniser biso, mais il y a qui voler biso. Donc, il faut que ça soit un colonisateur, tu as voleur parce que tu as bango, ma bena bango. Alors, avant l'arrivée des voleurs, il n'y avait pas de frontières. La frontière avec toutes ces formes, ce sont les voleurs blancs qui sont venus de l'Europe. Bango batbayaki ko tsabiso ba frontière wana. Tambula na mukili omona makambu. Ba misusu bo tambula kate bo vanda bisika moko, mais biso to tambuli to komi ko tambula presque mukili mobimba, alors tozo mona makambu tozo mona. Soki o tui carte géographie, meka ko tala mboko ba bengi Gambie. Gambie, frontière là na est, na ouest, na nord, na sud. Kaka na Sénégal. Gambie est na kati ya Sénégal. Obima na koto yo, obima na koto. Zambie okobima kaka na Sénégal. Comment ça se fait que oyo pays munene Sénégal na kati Gambie? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, neti par exemple Angola, à la frontière Congo Kinshasa, mais Gambie a la kati ya Sénégal. Mais pourquoi pas tout effacer quand la frontière la Gambie comme au Sénégal? Parce que c'est la kati ya Sénégal. Mais mboka ba bengi Lesotho est la kati ya Afrique du Sud. Afrique du Sud yango yo Lesotho na kati. Mais pourquoi pas éliminer ces frontières? Lesotho est comme Afrique du Sud. Mais alors, il y a une frontière coloniale. Quelle coloniale? Des frontières de voleurs. Bandeko, tangu yambo ete mundele aya na mabele na biso, loi moko yone ko existe na mabele na biso qui tue par l'épée, périra par l'épée. Œil pour œil, dent pour dent. Et ezalaki ba koko na biso batambola ka modele wana. Yango wana mabe ezalaki te. Po yebike nyonso na kosala ba kozongisila ngango. Au sali mutu mabe okebite bakundio vivant mabe ezalaka te bato bazalaki kobanga kosala mabe mais tango biso tozali kokola bandeko na bomwana na biso tozali kokola tomona baétranger ya ndenge na mboka na biso Congo Kinshasa RDC oyo bazobenga ngo lelo alors que Congo Kinshasa même jusqu'à présent ezali parmi les pays
oyo penza ba yambi ba paya trop na mboka na bango Congo Kinshasa za na kati parce que na Kinshasa ko mona toutes les nationalités et lelo mutu nyosu asa na ina droit ya kozwa nationalité tozo ko mona même ba misusu mundele mais asa na nationalité congolaise na kati ya parlement il y a même de peau blanche. Alors bandeko tangu biso tozo kola tangu babengi tomoni ndingari bandingari tangu bazoya na Congo donc ndingari cela veut dire sénégalais bakoko batatana so babenga ba sindangari bandingari donc tangu bazalaki koya na Congo musala bazalaki kosala kaka ezalaki kaka kiboyi na bandaku na biso si banango okomona bango ye wana temi na kwe abandi kotumba ntaba alors soko ke kosomba ntaba sombelanga ntaba bandingari kabri bade kobenga otaba bandingari parce que ndingari sénégalais mutu amemaki système ya kotumbaka kabri na kati ya babeli na biso mais likaba kokamwa bato oyo bazalaki baboyi na biso bato oyo bazalaki kotumbelaka biso ntaba lelo bakongoli bakomi kosalaka epai ya bandingari epai ya basindangari epai ya basénégalais le monde en l'envers bakongolais ya Braza bakongolais ya Congo Ngwabi bazalaka na mabele na biso mais seli boko mobuta benganaka bango mais babenganaka bango avec tout le respect du monde kanga biloko na malembe simba nzela kende batiele mutu kofele mais bandeko avant mundele aya frontière ezalaka te tangu Diego Kao aye akoti na mabele na biso babandi kosala balandi kokata ba frontière mutu akende bazali kowela ba frontière Diego Kao tango akoya parce que mutu tango bazowela ba frontière ba français contre ba belge ba français baye kotia ba piqué na bango tango bazotia ba piqué bazali kotiaka ba piqué ya mabaya batie couleur bakomi mais tango ba belge baye bazalaki plus malin que ba français bakoya ba pikoli mabaya ya ba belge ya ba français bango ba belge ba kotiti bake kotia ba piqué na bango siko ya bango bane kotia ya béton yango moni savonner de ba français na banani bakoya kowela ka mabele jusqu'à ce que mabele oyo ya Congo Braza oyo savonner de Braza akendeke ko mona bisika kedeli ko sala makamna yango abengango Congo Braza donc le kola Congo Lukombo Congo Mampuya Congo Braza le kola savonner de Braza alors que ekoya ko sala ke na kowela mabele na kowela ba frontière biso na ba congolais ya Braza to komi deux peuples différents. Bisona ba angolais, to commis deux peuples différents. Bisona ba gabonais, to commis deux peuples différents. Mais or que to zala kana biso kaka peuple moko ko banda e bandeli. Oyo ki Congo di Antotila. Congo di Antotila c'est tout cela. Ba Congo Braza, ba Congo Angola, ba Congo Gabon, donc c'est Congo di Antotila. Mundele aeko kabola. Mais bandeko tango Angola zo bunda Mobutu kanga ba congolais na par la force ba zoa bango même ba grand frère na kutu ba kanga ka bango et il faut que ne ko bunda pour ko libérer Angola biso to sepela quitter Angola à souffrir ba jeunes congolais ba jeunes zaïrois à cette époque ba kende ba kota na MPLA ba kota na FENELA ba kende ko bundisa pour na indépendance ya Congo Congolais a kende kosilisa bitumba ya Tchad. Congolais a sali makambo ya modele. Tangu Sassou Nguesso bazo bunda na lisuba. Batu nyonso tu ba traversa na Congo Braza, na Congo Kinshasa, les Congolais to yamba bango na boboto, ba misusu ba ya makole bukana, ba misusu ba ya na ba masasi. Bakitisa ba bibembe na bopito batie bango na mabele pour remplacer les Congolais de Braza au bazalaka na ba cas d'urgence. Mais à chaque fois que tu mu boulot eza na Congo Kinshasa po bakima na Braza kangaka frontière. Tala eloko oyo bandeko na soko yebisa bino bo meka ko kanisaka boza na mitu. Bayaki ko kosa biso na bu Yesu, bayaki ko kosa biso na Bible que
que œil pour œil, dent pour dent, ba beto mbata awatika ba paksa mususu. Ah to limbisa bango ba yema kambazo salate. Mwana mukeso kazo sala eloko eke eloko wana ba kolobo sepela ngote boko kamataye boko lalisa boko beta ye fimbo. Ko beta ye fimbo ezate po bobo maye mais bozo pesa ye correction po mbala mususu asala eloko ya buzoba ya zo sala te. Ba Congolais ya Kinshasa ba kende na Brazza. Ndenge moko pe ba Congolais ya Brazza ba ya na Kisasa. Balobi yango bien, on est mieux que chez soi. Tout Congolais, tout étranger, tant que mabele mususu. Ayaka pona ko lukana ye, mais suka